Lelo naza pe na ndeko moko mbote wana Congo. Mbote papa journaliste. Bonne santé. Voilà, c'est pour la première fois là yamba na kati na plateau na biso Komona. Komona Albert Loy. Voilà, présence na yo. Objectif à présence des amis. Bon, présence na nga eza comme sécurité na naza congolais en 100%. Insécurité. Insécurité na nga naza insécurité totale. Na ndenge nazo vivre na mboka bapaya te na mboka na moko. Alors, insécurité na nga eza na point nini. Ndenge ekomama na mokanda ya nzambe. Moto abotami akokola fo aluka mwa ye mpe abala asala libota na ye. Ngai mpe tata Kimba asungaki ngai. Alors, le 27 avril, proposaki mama wana kombo na ye mama Joueli ata autre. Le 27 avril, famille na bango bapesaki nga mokanda ya kondima bapesi nga facture. Na bokoko ndenge ezalaka natiaki 100 € na lettre. Alors, na fiançailles na biso tosalaki fiançailles ndenge nazalaka na Jérusalem na bokobomba te kamba Yerusalem na sika. Naza soda ya tata Kimbangu oyo nakoli na maboko na ye oyeba ata kolata veste ya malamu lelo oyo eza grâce ya papa Kimbangu Kiamani. Wana naza mpenza très reconnaissant, naza kimbangiste na kokufa mpe kimbangiste eza te oyo lokuta bazotia mpona Zelana, s'il vous plaît, yo Zelana. Oya kokumisela nga Kimbangu te. Oyo eza mission ya peuple. Na Kimbangu, na catholique, na bapostolo, na bato, na bamusulman bazolanda ngo. Nga awa kotanga Kimbangu te. Yo yebisa population oyeli nini. Objet ya koya na ona mission le peuple parle bato bele ba kolanda ngo même na kamba ba olanda ngo. Kinga kati azolanda présidence ba oyanda ngo. Alors yo yebisa biso directement message eza nini toke. Voilà. Soki natangi papa Kimbangu parce que si ma émission yo ekoloba mamini. Yango eza lokola garde de fou na nga. Likambo na ye eza boye. Mwasi na nga na sali fiançailles le 4 janvier. Abota la te. Te. Ozolela nini ki azobota te to nakumuka. Problème na nga eza le 4 janvier na bali na sali ndenge ezalaka mariage coutumier. Très bien. Na libota na ye, ebi ngai mobali na ye. Très bien. Alors, mwasi na nga azalaki kosala na cabinet ya chef spirituel. Na sutuki na temps moko mwasi aza lisusu kosala penda kuna te. Alors, chargé d'administration, il faut citer Kombo, Papa Zako, a commissionné na ba service na ye moko ya ye moko kuna. Mwasi awe bisana soit servante na ye, ndenge wana moi na jouir na mwasi na nga te. Alors, lokolo ezaki lié à Nzambe, na memaki makambo kaka et pas chef spirituel. Ah, chef spirituel. Tala likambo nenge komi bo. Mwasi moi na loba ezate. Zala clair. Zala clair me ka vous expliquer biso ezaki non. Waki na madame. Voilà. Otini madame qui musala ya ngona. Non, madame azaki kosala na cabinet ya chef spirituel. Ah OK, banda déjà banda avant to lingana. OK, azaki kosala na cabinet. Très bien. Alors, l'administration na bango, il est papa za kwa za mokonzi na bango na administration. Alors, a changé ye musala sans accord na nga mobali na éviter na surtout ki mwasi na nga comme kosala musala ti 3 heures. Oh, pour servir ye tout ça. Alors, et que zo pesa koyoka na tenga. Ça servir musali na nzambe. Pour servir ye kolia. Ah, kolia. Ça musali na nzambe. Alors, bon, excuse, kuna na koko za ndete. So que za musala nzambe to koko. So place ni ne tuyo, po azo sala nzambe komi boye. Voilà. Place komi boye. Na sima ya musala wana nzoka bazo bima mwasi na mobali. Oh là là. Et komi le 27 avril. Lokola na lakaki na mwasi na na bima kambo zo sala ngai et komi risque pona nga. Nzambo to sambela ka kombo Yesu kela pamba te kombo tata Kimbangu kela pamba te. Un jour makambo ko makolele. Mukolo yo kokenda kosenga bolimbisi. Soki tata Kimbangu limbisio na boyike azali nzambo. Alors le jour akena kosenga bolimbisi papa Kimbangu ebisi kenda epa ya mobali na yo soko zana makambo ebisa. Le 27 avril mwasi na ngai ko ebisa makambo wana nyonso alobi ah papa limbisa ngai vraiment ndenge za bo ngana leto za mwasi na mobali. Ba preuve ezali nyonso pe za enregistré. Biso na leto za mwasi na mobali. Alors, ndenge na moni ezo compliqué libala na biso moyo jour na ngate ya na sengi bolimbisi, il faut tout luka de voies moi pour libala na biso et continue bien. Ngape na yebisaki lokwa na lapaki na kombo ya Yesu na bolimbiso na ndimi bolimbiso mais musala wana kuna isila.
oyo akoservi tout ça soki kozala na cabinet chef spirituel na ndimi mais chef spirituel zela non parce que ntango ayaki azoexplike oni azoexplike oke non tobandaki kobeta tobandaki kobima alakisi ngai bapreuve ya nini par exemple apesi jour moko ezalaki ntango abimi na ye awa na Kinshasa baye koto oyo mariage ya papa ya mwana ya papa komonganza alors le jour wana azwi donc eza soki eza baaudio nde na koyakulement alors le jour wana abima ne mwasi na mobali donc sikoyo problème eza nini na mokuse ngai namonaki lokola eza boye ekomeli nga problème natika nakenda nazwa nzela mosusu nabala mwasi na ozano mobali te alors ekomi sikoyo insécurité bakomi koluka ngai baboma ngai bapele moko mingi ntango nyonso to donc ngai naza boye nazobomama toujours yango moni naye kolela lokola toza na état de droit papa Félix amemeli biso quand même liberté na babola na bazwi tovivre ndenge moko quand même l'état soka bokelanga basécurité sikoyo basécurize na ndenge explike na mpo tokomashite yo explike sikoyo basécurize na ndenge ezali mwasi na yo après mwasi wana badwi ye sikoyo eloko nini ya arrive mpo lelo osenga basécurize rapidement parce que bon soki na kosenga mpona nini ntango mwasi namoni condition napesaki azonga kuna lisusu te azongi kuna ngai nalobi natiki alors ntango nabimi na nkamba nabimi sikoyo na nkamba ye mobali namoni ke naye koimpite ye or ngai nayaki na ngai mpo naluka mwai nabala nzela mosusu nazwa nzela mosusu alors akomotinda bato ndenge ezalaka bato ya mabe bakomoluka ngai na nzela yaki baboma nga donc naza na insécurité omoi naye koloba awa liboso ya leta epuis likambo ndenge ezalaki mpona bongo famille ekomisama na niveau ya leta mais lokola toza na force te moye ezwa poids eza te. Très bien, c'est yo de qui a pour la sécurité là. Est-ce que marambo ozo signer que oza la preuve na nini? Naza na preuve soki ezalaki question na nini te na koko bimisa nyonso to mais ko eza na l'état. Très bien. Voilà, je pense que non bino nyonso to bolandi biso place nyonso to bozali émission ça les peuples parlent, peuple nda ka koloba, peuple alobi par rapport ya ninga salaki choix na ya lingaki ya sali choix na ye moi salaki tellement kitoko chef spirituel a sepeli na ye. Chef spirituel c'est chargé administration. Ah, chargé administration. Voilà, papa Zako, il faut bien énumérer. Chef spirituel, ça d'accord. Très bien. Voilà, je pense que non, c'est vraiment grave. Tourner dans la langue, aussi la justice, il y a solo et ça la moussa parce que nous croyons à la insécurité totale. Donc, je pense ceux qui peuvent droit des réponses nous en a part il y a l'écho batangia pour y a pas ça faut expliquer mission na meni ne go sala moi si ya mutu atama watel ne go futa moi quelque chose na ye ah merci beaucoup je crois merci non message za eleki hein merci tout le temps aux autres ça tout ça émission mobile pour expliquer là non ndeni mama moza botia obota la moi si te obota na fa beaucoup merci beaucoup.